Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lux eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi nazala na esengo makasi tango na tele makali bosala poste téléviseur na bino pona ko présenter journal peuple pona peuple info lingala tika ete to fungula ya mokolo ya mardi 22 août pour la côté de premier ministre Jean-Michel Sama le compte de Kenge azako séjourné na Johannesburg kuna na Afrique du Sud pas eu accueilli ko représenté chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na 15e sommet ya BRICS oyo et banda ki bongo mokolo mardi 22 pe clôture nango ekosalema mokolo ya jeudi 24 août bolanda ba detena azalaki accompagné na ministre ya industrie pe ba vice-ministre ya ba affaires étrangères pe ba finance ye nani chef ya gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kenge oyo akendaki ko représenter chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na 15e sommet oyo ezali ko viser pour na élargissement ya bloc na ba nouveau membre pour ete ba contrebalancer G7 pe G20 premier ministre congolais porteur ya message ya président de la République na 15e sommet ya ba pays émergents représentant 40% ya économie mondiale na agenda ya premier ya ba warrior congolais azali na ba rendez-vous d'affaires pe diplomatique ebele na ba chef d'état pe gouvernement intéressé na ba ressources naturelles pe ba facilité oyo epesameli na ba zone économique spécialisée na RDC pe na ba investisseurs étrangers pe nationaux ezalaki na cadre wana nde ministre ya industrie a précédaki premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge et pa yuapi akendaki ko visiter société japonaise id Trax oyo eza basé kuna na Pretoria
na République sud-africaine spécialisée na montagne ya ba véhicule na billet ya ba responsable na ye ezalaki société oyo elaki koya ko s'installer na RDC po eyeba na ko bénéficier na ba avantage ya ndenge na ndenge. Ministre ya industrie Julien Paluku Kaonia a visité kipe ba usine ya ba véhicule azalaki accompagné na Fidèle Moula Jabinene oyo azali bongo ambassadeur ya RDC na Afrique du Sud. Bo simbake na bangonga ezali koya memorandum moko d'attente contenant chronogramme et kozala signé na Afrique du Sud ndenge ministre Julien Paluku Kaonia atalisi. Na sola seni mosenga koyeba ki président ya commission électorale nationale indépendante mwana mboka Denis Kadima asalaki visite na entrepôt ya Kingabwa epai wapi ekozala stocké ensemble ya ba équipement, il y a logistique, il y a centrale électorale, Stéphane Skande, héritier Mapinem, Bapesimino, Badetelema. Descente Oyo et permettait qu'il y ait une hiérarchie. Il y a commission électorale nationale indépendante. Baye banakwa préfet exécution ya misala Oyo et Salemaki. Numéro 1 ya Seni Azala qui accompagnait na Kester AG Matembo Toto Pelisusu na Kester adjoint Sylvie Birembano Balume chargé à logistique P Azala qui wana ACP na avancement P qualité ya misala Oyo et Salemi selon standard international pour na kuyamba matériel électoral nyonso oyo ezali destiné na RDC Mobimba batalisaki sentiment ya satisfaction na misala oyo esalemaki tisikoyo balobi prix d'année ezalaki na elo côté en termes ya entrepôt selon standard boye pona kozongela kaka quelques mois oyo batu ba se rendre compte que progrès et salemi makasi visite et inspection oyo ezali vraiment visite moko et sepelisi bango pambate délégation ya président de Nikadima batambolaki bisika nyonso pona kotala mosala balobi et salemi na norme internationale awande sengeli ko entreposer essentiel d'équipement kaka pona ville ya Kinshasa te mais oyo ezali destiné na RDC Mobimba et sengela ki kozala sûr que plan ya infrastructure nyonso bango batalisi et kozala bongo na sécurité pe protection na ndenge ya malamu pona ko réagir na lombango liboso ya éventuel incendie bamoni ke misala ezali vraiment ya qualité makasi pe inauguration na yango et ko intervenir mikolo ezali koya soki nzamba lingi dans quelques semaines. Boye pas plus d'un mois bo simbake bango bamoni ke nyonso ekoki déjà kosalema na ndenge ya malamu balobi makambo nyonso ezali koleka malamu ba matériel nyonso ekozala entreposer un espace oyo esangisi bango nyonso pona nyonso eleka malamu na entrepôt oyo pe annexe na yango basale ya ba formation ya ba logement mingi pe ezali prise en compte ba organiser ba en fonction ba makambo ya ndenge na ndenge pe bakoyeba na kobatela ba matériel na l'espace oyo esengeli na capacité ya stockage ya 5000 mètres cubes oyo ezali bongo etongami na deux bâtiments ezali bongo ezali na système ya sécurité anti-incendie acquisition oyo ya Seni ezali ya liboso depuis création na yango ezali ko disposer selon directeur ya logistique Hilaire Kambale espace moko makasi 25000 mètres carrés pour na matérialisation ya projet oyo pe plan na yango salle ya formation ba bureau espace pour na ba conférence garage ba logement pour na ba personnel pe institution oyo ba kozala mission na ville ya Kinshasa pe imprimerie. Actuellement 13 nouvelles embarquements ezalaki réceptionné na possibilité ya ko transporter tonnes ya matériel pour na ko dispatcher na ba différentes antennes provinciales oyo ezali kozela ezala compléter mikolo ezali koya na 6 mususu ezali bongo également visible ba élevateur ya ba récente acquisition na prévision ya koyamba bongo matériel oyo ezelami. Mwanamboka Mimi Muyita Enkata, présidente fédérale ya FONUS ya Funa a salaki descente boko la commune ya Kasavubu pona ko participer na cérémonie ya eyala na yo basalaki yango na avenue eyala numéro 35 do mibenelo ngwanza Michael Bristoto basalaki kuna na compte ya Info Lingala. Asa kope mata mokete depuis retour na ye après kouta mikili ya poto yenani Mimi Muyita Enkata présidente fédérale ya FONUS na Funa
parti cher ya Soso Mboka Joseph Olengankoy bakisele l'indéboulonnable asalaki descente musclée na commune na Kasavubu mabele na ye esika penza motolu na ye kundama ezalaki na cadre ya cérémonie oyemoko la femme battante le symbole du courage Mimi Mouita Anketa aparenaki organisé na team Eyala événement dénommé Eyala Nayo bosimbaki ba jeune talent ya ndenge na ndenge baprestaki au cours ya cérémonie oyo ye moko la femme battante azalaki wana mpona kosoutenir bango événement yango esalemaki kaka awa na avenue Eyala numéro 35 wana epai ya premier suppléant na ye na députation nationale pe provinciale mwana mboka Christian Kiamwangana boye tango masolo esilaki awa lokola ye moko mpe azalaka mwana Eyala Mimi Mouita Anketa de père et de mère alongwaki wana po akende pa na bango na numéro 20 esika base na ye ezalaki kozela ye nzela bondimela ngai ke bajeune bazalaki koexpose badoléance na bango ya ndenge na ndenge boye tango akomaki epai baparent na ye bomoni ke Mimi Mouita Anketa azalaka penza de père et de mère ya mapapa te boyoka awa ye moko ndenge asololaki awa toza epai ya papa awa esika na botami na Eyala numéro 20 na Kasavubu quartier ancien combattant papa Pierre Mouita Obaba yeyo papa na ngai moboti yeyo aboti ngai quelques jeunes pe balelisaki lokole Mama Mimi Mouita depuis azonga Kinshasa Mimi Mouita Anketa avandaka jamais aza kotravailler dur jour et nuit pour na kofaire rayonner parti na Efonus pe kopesa bango baelu ebele président Olengankoy Joseph na ndenge aponi biso bana Kasavubu na ngai mama Mimi mpona azala molobi na bino nanga mona epe mwana mboka Victor Bosoku ekaka azalaki na weekend moko très chargé et pas yapi azalaki descente moko pona ko redynamiser ba structure oyo ye akambaka pe kuna na district ya Changu pe ya Funa Edi Imbani Michael Bristoto ba détail abosana kombo babengi fatigue l'homme du terrain l'infatigable Victor Bosoku ekaka bobenga ye la machine d'attraction de mobilisation les leaders des jeunes plus d'un mois mokoka lelo ndenge tozolo baboye aza ko continuer mosala ya ko organiser pe kolendisa ba différentes cellules de base ya Nojeko à travers identification nango Victor Bosoku azwaki boye pona yango 2 journées mokoka ya travail linda. D'abord, jeudi 17 août, azalaki bongo na Funa et longo na les amis de Victor Bosoku, pe vendredi 18 août, akitaki bongo na Kimbanseke 2 et longo toujours na les amis de Victor Bosoku, pe association spécialisée. Un vrai bosseur, Victor Bosoku, les fils de Dieu, à côté qui na Bozindo, après cette session mokoka ya misale Kuba, et Talisami que district ya Funa et longona 7 communes nango ba présenter 239 personnes pe 1167 membres nzoka na ngambo ya les amis de Victor Bosoku ya Kimbanseke 2 ba zabongo na 23 cellules mokoka ba kisa moko o ezana nkosalema 329 membres ya ba association spécialisée tope 6 cellules mokoka plus moko oyo ezana nkosalema mobange na mosala o esalemi bondi melangai que na espace kaka etango moke la machine d'attraction de mobilisation ndenge babengaka ye ezalaka kombo ya pamba te Victor Bosoku véritable combattant toza komilengela mpona baélection contrairement na baoyo bazolobaka élection exacte il faut bazala se préparer biso tozopréparer d'abord premièrement mpona topesa lisusu deuxième mandat na président na biso Félix Antoine Tshisekedi au sein ya union sacrée candidat azalaka moko et puis ya mibale kocontinue baadhésion massive au sein ya Nojeko pour l'association na biso oyo ekomi bongo cellule de base spécialisée au sein ya Nojeko bondi melangai ke koko di koko na bulo oyo Victor Bosoku aza kosala nyonso na cadre ya kolengela mapona mitope ba élection oyo ekosalema na décembre prochain Nojeko bendele likolo toujours Victor Bosoku l'étoile qui rayonne moto moko bien toujours na terrain au four et au moulin mosala ekuba Président de l'Union des Patriotes pour la cohésion nationale, Jean-Claude Dumbi, à Kitaki, na quartier Mama Mobutu, pe na météo, kuna na commune Yangale, ma pour na expliquer vision naie et pas ya babas, oh bazaya qui cause la Stéphane Skande.
awa tozali na cité Mama Mobutu na commune ya Ngaliema, président ya Union des Patriotes pour la cohésion nationale Jean-Claude Dumbi akitaki ye moko na terrain kaka ndenge bozali komona na supervision ya monsieur Kevin oyo azali président communal ya UPCN kuna na Mongafula. Chouchou ya Lukunga soso ya pembe Jean-Claude Dumbi azwaki nanu ton yako expliquer bana cité Mama Mobutu vision ya UPCN oyo ezali ya développement kolinga pe ko soutenir bana ya mboka bazala autonome mingi ba oyo bazali na batalon. UPCN bazali wana pona ko appuyer ba projet na bango awa ayaki pona ko concrétiser vision yango elongo na ba mama oyo batekaka deja mapa basala kabaji pe ba yaourt na nzela ya UPCN bakoma autonome. Jean-Claude Dumbi azali vraiment soso ya mboka ya solo boyo kanenge a expliquer. Ngai kombo na ngai eza soso pembe. Soso pembe ezali na babiloko mibale. Ya liboso ezali soso. C'est pour dire que ngai nazali mwana ya Lukunga. Nazala Lukunga makambo na ngai nyonso tu nasala kango na Lukunga kati na batu na ngai. Nalamukaka na batu na ngai. Nakendaka musala na batu na ngai na kolala kaka epai ya batu na ngai. Azali ko travailler sans retouche awa ayaki na quartier météo na espace Mama Lili kaka na même exercice. Si boyebi tina nini tozali kati na esika oyo tina na biso ezali ete bandeko na biso ngai elongo na ba oyo baza ko accompagner ngai bopusa biso botombola biso tokende wapi epai ba décision ya makasi ezwamaka mpona mboka ba décision oyo ezwamaka mpona bomoi na yo mpona bomoi ya bana na yo mpe mpona bomoi ya famille na yo mobimba. Alors bino nde esengeli bozala ba auteur ya ba décision oyo ya bomoi na bino. Makambu oyo ya kosala ete batu misusu bazwilaka bino ba décision to batu misusu badeside mpona futur na bino esili. Ezali nango facile pona bokoma na UPCN ya Jean-Claude Dumbi bolekaleka na avenue Isangi numéro 277 na commune ya Lingwala wapi epai siège social na bango ezwami. Présidente de la Fondation Dina Andrea a visité le week-end et l'équipe atelier la Fondation Nerambungu Oyo ezwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso héritier mapindemi la dit Landu bazala kisima na compte ya info Lingala. Présidente de la Fondation Dina Andrea a visité le week-end et l'équipe atelier la Fondation Nerambungu Oyo ezwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso. Accompagné na Bobombungu, mwana ya honorable Nerombungu, et l'ongona délégation à makasi ba membre ya structure oyo bazali kobunda tango nyonso pour na lutter contre pauvreté pe baïba na kozongisa moto nyonso aiba na kozala autonome. Bosimba Keduna Andrea a visité ki tour à tour ba télé mécanique, électricité, ya laboratoire biologie chimie pe ba télé ya coupe couture et longo na ba salle pe ba machine ya informatique. Na suka ya visite a remercié ki pe a félicité ki initiateur ya ba réalisation oyo honorable Nerombungu na oyo nyonso azali kosala po na bilenge. Na koloba merci na son excellence de Rambungu pour la initiative oyo na lingi aussi ko encourager pour na grande initiative oyo parce que eza vraiment richesse makasi na kati ya commune ya Kisansu et aussi na kati ya ville ya Kinshasa. Alors ce que toko senga na son excellence de Rambungu et que atelier oyo ezala kaka na Kisansu te mais tozana posa atelier oyo ezala na ville mobimba ya Kinshasa pour lutter contre le chômage, contre la pauvreté. Dina Andrea et l'ongona délégation nae bakendaki pe na complexe scolaire Mama Pemba pour na ko visiter école oyo bâtiment administratif salle polyvalente ya Fondation Nerombungu visiblement ba sepelaki makasi pour na œuvre sociale fait philanthropique oyo et salemi na ba fonds propre ya honorable Nerombungu na quartier oyo ezali enclavé na ville ya Kinshasa nyonso kaka pour na kosunga bilenge bazwa formation pe bakoma utile na société.
patron ya fondation oyo ezwami na kombo na ye dina Andrea akumisaki occasion oyo pe asengaki na bilenge nyonso ya commune ya Kisenso en particulier pe ya ville ya Kinshasa en général bayeba na kozwa formation kati na esika oyo pamba te formation ya qualité ezali kopesama avant batika complexe scolaire Mama Pemba bazangaki te kotalisa esengo na bango epai ya personnel administratif oyo ya école complexe scolaire Mama Pemba pe population nyonso bavandi na ville ya Kinshasa en général po na ndenge bayambi bango na occasion ya visite na bango na installation ya complexe scolaire Mama Pemba. La couleur religion Mosengel Koeba qui ministère les étonnants na Bokambemi ya évangéliste Madonga Lula ba salaki kitumoko ya action de grâce dimanche 20 août kuna na siège ya église na bango pon na 2 ans ya temple na bango Christian Kengebeni apesi bino ba précision. Célébration des ans et les kaki kitoko kuna na ministère de prière et témoignage les étonnants oyo ezwami bongo na avenue Mwanda numéro 15 bis na commune ya Kalamu pene ya Pongabi toujours na Bokambemi ya ange de l'église mama ya Mabondeli évangéliste Madonga Lula bana na Nzambe botu na nganini na journée unique oyo basali na Nzambe balekaki ya ndenge na ndenge tomonaki pe présence ya apôtre Tambulukoki na sima ya mot de circonstance pe balouange ya somo des anges de l'église évangéliste Madonga Lula atelemaki pona koloba na pari ya nkolo Yesu na mama na likambo la délivrance na mozindo akobaki na koloba soki olingi okangolama tia maloba ya Nzambe en pratique misala na yo nyonso ekokangolama boyebake message ezalaki capté 565 epa ya bana nyonso ya les étonnants na sima na yango balekaki na programme ya kafu oyo ezalaki bongo ba poème pe badansi ya bana ekodim boyebake na les étonnants Nzambe asalaka na ndenge ya kosakana te ba témoignage ezangaki te. Lokola pe ezalaki journée ya fête bosi manalolende nyonso ke ba groupe nyonso ya église batalisaki gratitude na bango epai ya ange de l'église évangéliste Madonga Lula na kopesaka ye bakado ya ndenge na ndenge na suka na nyonso basali na Nzambe nyonso oyo bazalaki présent basalaki mobange na prière pour na extension ya les étonnants Kindobo. Alors Nzambe asalaka toujours malamu akokontinue kosala malamu biso nde tozwa toujours position ya kokumisaka ye ya kosanzolaka ye ya koyembelaka ye ya koadore ye donc au sentiment na kozala nango eza ya esengo ya komona mosala soki ezobanda mpe ezokola ezopesa esengo. Ah oui, esika Yesu azali bandeko bondimelanga ke misala emonanaka. L'enseignement Bosengeli Koebake Université catholique et archidiocèse ya Kinshasa omnia omnibus ba fongoli déjà la porte na bango pour na ba inscription ya année académique 2023-2024 Stéphane Skande. Chers parents, chers finalistes ya secondaire P humanité, chers étudiants bino nyonso oyo bolinga formation universitaire sango malamu oyo ezali nde pona bino yoka université ya archidiocèse ya Kinshasa université catholique omnia omnibus bafongoli déjà ba porte na bango pona ba inscription académique 2023-2024 pona ba faculté oyo faculté de gestion management et développement, faculté de sciences de bio-ingénieurs, faculté de sciences et techniques,
informatique, faculté des sciences informatiques, faculté des sciences de l'information et de la communication, faculté de théologie, faculté de philosophie et histoire, faculté de santé publique, faculté de sciences politiques et bonne gouvernance, faculté de droit. Bokoki koleka na basit na bango oyo po na kozwa ba formulaire ya ba inscription pe ko déposer ba dossier na bino na rigini. Kuna pe ezali ba bureau administratif na bango soki ozali kaka na rond-point Ngaba tuna paroisse catholique Reine des Apôtres ozali mobimba na Omnia Omnibus na commune Yangalema référence Kitambo magasin otuni paroisse Saint-Jean 23 na grand séminaire théologique na commune ya Kitambo référence centre catholique Nganda grand séminaire philosophie Saint-André Kagwa na commune ya Kasavubu site ya Sayo référence ex-IFAD bokanisi esili ten Omnia Omnibus apesi bino possibilité ya kozwa pe ba inscription en ligne okoki ko remplir formulaire na yo kitoko bisika ozali sans que o se déplacer kota na internet pe beta site oyo www.universitéomniaomnibus.com tope obengi bango na numéro oyo 083 14 45 562 esilika kate Université Omnia Omnibus a bombeli pe bino système ya LMD licence master pe doctorat Omnia Omnibus ezali université ya science conscience pe excellence awa soki osilisi okobima na bafongolo ya misala nyonso na maboko na yo bosala mbango po awa ba place ezali limité. Soyez le bienvenu. Tozana ba communiqué écologique moko awa bolanda ba lecture nango. Famille Baba, Ladi Landu, Oyo Azali, caméraman collaborateur na Info Lingala, pe membre ya cellule ya communication ya honorable Neron Bungumbungu, Baza na mawa ya kwebisa na bandeko baninga pe baibani, liwa ya papa noko pendeko na bango, Modeste Kimbaki, Oyo akufaki mikolo eleki. Programme ya matanga ezali boyi, mokolo ya vendredi 25 août 2023, veillée mortuaire ekosalema na lopango ya Libota, Oyo Ezwami, na avenue Lubuzi, numéro 17, quartier 4 na commune ya Njili. Mokolo ya samedi, ndenzoto ya mowei ekobima na morgue ya hôpital d'amitié sino-congolaise ya Njili, quartier 7. Boye après bobimi ya nzoto, ekoleka na église Sebeko na commune ya Njili, quartier 7. Boye après église Sebeko, bokundami ekosalema bongo na province ya Congo central mingi penza na village Sasa. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka papa Modeste Kimbaki. Malembe journal peuple pour la peuple et komi kokoma na suka héritier mapindemi asale libino info ya ba journal. Bote pe boye ibolamu na info ya ba journaux ya mardi 22 août 2023 oyo tofongoli yango na quotidien l'avenir confrère alobi week-end eleki chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afongolaki conclave ya génie scientifique ya République démocratique du Congo ezalaki bongo na palais du peuple occasion pour na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayeba na kofongola premier conclave ya génie scientifique ya République démocratique du Congo. Objectif na yango ezalaki kotombola ba invention pe ba innovation ba bengi made in Congo pour na bana tubilenge ya République démocratique du Congo. Yango ezali organisé ko banda le 19 août 2023 pe ekosila le 24 août na nzela ya ministère ya recherche scientifique pe innovation technologique. Conclave Oyo elingi eta en lumière ba chercheur pe ba inventeur ya République démocratique du Congo pour na ko accompagner développement ya mboka na biso na ngambo mosusu. Journal Le Phare ye abeti fete na conflit de succession Oyo ezali ko régner na famille Masamba moto ezali ko pela se ko pela epai wapi bana ebele ya famille Masamba bazali ko wela héritage Oyo papa na
bango Masamba Makela Simon azalaka promoteur ya ba école Masamba ye atikaki natina wana confrère les phares alobelaki audience ya lundi 21 août 2023 et pai wapi esengelaki baye bana kozala bongo na procès bandeko oyo to ba héritier bazali mingi lokola honorable Rémi Masamba, professeur Roger Masamba Makela, Masamba Malunga Jean Dudé, Masamba Matemo Oscar, Masamba Mambote Alidor. Bango bazali contre ndeko na bango ya mwasi Masamba Claudine oyo bango bazali kofunda yeke ye a dénoncé le couteau ba frère na ye oyo bateki parcelle na bango moko ya kala ya papa na bango Masamba Simon kasi signature na ye et se retrouver na document ezali bongo ya lokuta pambate Masamba Claudine azali ko reconnaître signature oyo te pona koteka moko ya ba parcelle ya papa na bango epai wapi siège administratif ezalaki natina wana madame Claudine Wadel Masamba azali kosenga justice eyeba ko sala musana yango ndenge confrère les phares alobi pambate mboka na biso ezali bongo na état de droit pendant que chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kotelemela kaniaka pe makambo ya mabe kasi ezana ba juge mususu bazali kobebisa image ya justice ya République démocratique du Congo natina wana selon confrère les phares alobi madame Claudine Wadel Masamba asengi justice eyeba ko salema pona ba droit eyeba kozonga par rapport ya moto oyo ezali kopela na niveau ya famille tozongi lisusu na quotidien l'avenir pona makambo Italie Sport alobi Bosco Mweu azali koloba Luna Foot ezali prêt pona kozongela championnat na yango mokolo ya mercredi 23 août 2023 na deux poules ndenge ezalaki prévu ba match ya ndenge na ndenge ezali programmé pona kozongela Ligue nationale ya football édition 2023-2024. Voilà l'information oyo ndete soki si info ya ba journaux ya poko ya lelo botika la malamu. Merci à Tiama Pinemi pour l'info. Il y a des journaux qui conseillent la biso ya ronde Pessinganzela na bouclier journal peuple pour la peuple ya mardi 22 août boyeba kina sima caméra. Tozala ki bongo na la Dilandu TV5 journal ezaki monté par la Christian qui ngeben pe Fabrice Lundo mbi journal peuple pour la peuple ezaki dirigé et pas ya Nathalie Kaila Kapenda pe supervisé et pas ya héritier Mapinem Bandeko. Botika la malala ngala mio tukutani mikolo ezali koya. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA
avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele ntimba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo. Bana Congo mpe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation. Deuxième avion Airbus A330 yango ekomi.